Tobanga nzambe mokili oyo ekomi na suka tozoyeba te eloko nini oyo ezoya na mokili oyo. Bandeko na nga likambo ya pasi ekomi likambo ya pasi eye. Bomoni mwana mwasi o na tieli bino flesh, mwana mwasi o akangeki tambala oyo. Mwana mwasi o soki pe batindie na monde ténèbre et soki pe aza associé na batu mususu batindie pour que aya kokitisa mama na biso Enis wa uti koyembela biso nzembo ya Jojo wa uti koyembela biso nzembo ya témoignage. En tout cas bandeko na nga na oloba mingi te lelo na otela bino boyoka mwana mwasi oyo. Boyoka mwana mwasi o ba makambo abimisi na munoko na ye. Ba révélation o abimisi na munoko na ye pona banzembo nyonso o mama Enis asalaka. Eza pasi la famille. Kota la basala nzambe neye bazaka. Mama o ayembi banzembo na ye, en tout cas soko landi nzembo na ye omona ke nzembo oyo eza ya mabete euti na monde ténèbre te, eza banzembo moko oyo to surtout nzembo ya témoignage. Ozomona ke mutu nyonso na vie azaka na témoignage ya kubeta. Mutu nyonso na vie ana témoignage na ye. Mamo ayembi témoignage ya bolamu wa nzambe. Ayembi témoignage ya likambo ke mutu amana ko souffrir na vie aye at. Nzamba apesaka mutu nyonso témoignage bandeko nanga kotala mwa mwasi oyo. Aye abimisi ba makambo moko oyo epesi pasi. Epesi vraiment pasi esali pasi. Bandeko nanga d'abord mbote na batu nyonso o balanda Irsi Botelo TV. Vraiment bambote na bino esika bozali kande to yebisaka bino soki ezambala no ya liboso otombe na chaîne na biso, o s'abonner, o commenter, o liker, o partager surtout vraiment et puis o finir cloche à notification pour que prochainement tant to retia émission na biso ozwa notification. Bandeko leo na yena likambo oyo, en tout cas likambo oyo eza likambo pasi, en tout cas likambo oyo esalinga bien te. Yango na yena ngo kokabolango na bino. Tomona basala nzambe, tomona ba musicien chrétien na biso surtout soki ka babimisi nzembo moko, nzembo wana etapé donc ebetami mokili mobimba. Okoyoka ka liboso nango, sima nango babimisa prophétie moko boye pona banzembo na ye. Tomona ki frère wa utaki koyembela biso nzembo Amina sembola lobo ko malgré na yebaka nanga komba frère ngo bien te. Tomona ki frère wana après nzembo wana batu bayiki ko interpréter na bandenge na bango ke ayembeli démon ke banzembo wana kuteze ya mabe bomona na yebite bino batongo boloba bayembela ba démon bomona ngo ndeni. Tangu muto oyemba nzembo atie makambo nyonso azoyemba nzembo na nzambe siko bino bomona ngo ndenge ni bobalola ngo ndenge nini. Mama na biso azo bunda na banzembo na ye. Mama na biso asa banzembo na ya kitoko. Mutu azo yemba banzembo wana azo kota na ba profondeur a vie na ye. Mutu azo yemba nzembo azo se rappeler na makambo nyonso eleka na vie na ye. Pourquoi koluka kitisa mutu? Pourquoi bozaka boye mwana o nani atindi ye? Bandeko na nga na pesa no merci na batu nyonso o ba soutenir chaîne na biso kende liboso. En tout cas, merci na batu nyonso basala rabiso ba reproche, merci na batu nyonso basala rabiso ba remarque, merci na batu nyonso o bazo komela biso. Na yebisa rabino toujours to tira ba numéro na biso wana po esunga bato balinga basala ba remarque ba komela kabiso. Alors soko za na remarque ya kosala, en tout cas place ya kosala ba remarque eza na ba commentaire te, place ya kosala ba remarque eza na WhatsApp na biso. Numéro o bomoni na tieli bino wana yango nde numéro ya WhatsApp na biso. Alors nyonso oza nango pose ya kokoma okomeli biso e kosala malamu mingi. Moi ko nalingi na s'excuser mukie na bandeko o bazobenga bazomona tozoyamba telefone te. En tout cas bandeko nanga tango bobenga ka bozobenga ba air moko bureau na biso ezozala déjà ya kokanga. Alors ceux que lingo benga biso obengi na biso obengi biso pendant la journée bureau na biso efungwamaka 10h ti 16h. Na ste ya 16h en tout cas bureau na biso ezalaka déjà fermé. Okoki kotinda kaka message comme ça bako rappelo mais pour na appel bako yamba yote. Bandeko nanga merci na batu nyonso vraiment oyo bozo pesa ba idée na Irsi Botelo TV. Nzamba lola a continuer ko batela pe ko pambola bino.
bandeko eza pasi na communauté na biso eza pasi makasi natiela bino nanu mwa mwasi o toyoka ye nanu après tokokata ye to continuer na analyse na biso mais eza pasi tomona basala nzambe bayemba o ayembeli diable siko bino pona bino banani bayembelaka nzambe bafali bayemba bazoyembela diable ba mission chrétienne bayemba bazoyembela diable siko pona bino banani bayembelaka nzambe. Pourquoi boluka bokitisaka mwa mwasa batu tangu succès ezoya tangu élévation ezoya tangu nzamba otombola ye bino boya po bokitisa ye eza pasi toyoka mwa mwasi oyo après tokozonga bandeko nanga soki eza mbala liboso kande na otoyebisa bino bajemi na bino eza important otie j'aime otie commentaire osabone et osala malamu mingi surtout mingi commentaire à propos ya makambo oyo tolobeli na émission na biso vraiment et osala malamu tobosana bajemi te la famille toyoka mwa mwasi oyo babanzemo misusu moyembama eza te ndeti ya okotanga kombo ndeti ya sœur na biso Eunice abineti banzembo ya sœur Eunice eza banzembo mo eza dédié au diable eza vraiment ba chanson moko dédié au diable bokoki olanda du début mais banzembo le bandeti na suka nzembo eza non kabeye na diable parce que tango biso tozoyemba ngo na kati na église croyant que tozo benga présence en Nzambe ok tozo ko adorer diable. Ah bon? Donc banzembo oyo nzimama na lola ezaka banzembo ya lemoloto oyo biso na Kongo awa ezaka banzembo ya lemoloto oyo nzimama banzembo mosusu au contraire ezolongola Nzambe présence en Nzambe na etonga nde yango Nzambe alobelaki nga meno donc tokomi kozonga bandeko na ngai tokata nanu toloba nanu après tozongisa mwana mwasi osima na banzi touti kolanda mwana mwasi ona bokebi nyonso tolandi makambo alobi banda ebandeli ti suka bandeko c'est regrettable na makambo so elekaka na mboka na biso eza pasi eza vraiment pasi makambo oyo eza makambo ya lelo te makambo oyo eza makambo ya sika te oyo tomona makambo oyo eza makambo mo boy tokomi komona ngo mingi soki ka musicien chrétien moko abimisaki nzembo ayembaki alobaki ayembaki nzembo ekomi kotalema ayembaki banzembo na ye ezwi succès après babiloko ekobima kaka après bomonaka baobimisa mutu moko mutu wana akoya koloba ke banzembo wana eza ya satana botika koyoka banzembo wana eloko nini oyo ya satana o mama oyo ayembi bandeko totala makambo totala no makambo to analyser nanu banzembo ya mama na biso Eunice Muyanga to banda nanu ko analyser banzembo na ye eloko nini oyo ya satana o mama o ayembi. Donc tous les musiciens chrétiens na biso bazaka ba satana ba musicien profane ba satana ba musicien chrétien ba satana siko musicien nini o kaka tinda mepa Nzambe mama babloko musubotika ka bandeko na kanda Nzambe zalaka lelo tokoma na ba faux prophète moko ba faux prophétie koma ko bima na mboka na biso lokwa lika mususu tokoma na ba faux prophétie moko ozwaide te. Tout ça à cause de quoi? Seulement pour déstabiliser moi si abato. Poka ayo kanate. Poka banzembo na ebeta mate. Bandeko. Eza malamu te. Mwana mwasi oyo nani azana sima na ye. Mwana mwasi oyo nani atinzi ye. Eza révélation te. Bona ebite rencontre na ye ndenga kuta na hina Nzambe. Mais pour moi je pense que eza révélation te. Eza te kakuta na Nzambe o akuta na Nzambe Nzamba ebise muziki nyonso ebeta maka eza muziki ya mokili muziki nyonso ba misia chrétien ba betaka Nzamba ebi yango te na lole yeba mite ba yembela ka sata kaka papa Alain Moloto nda moi so ayebi nde balobela papa Alain Moloto ayeba ki ke so teka komba papa Alain Moloto na kati batu ba mona ngo réalité
soki kaka ye atie kombo papa le moloto na kati ayebaki bandeko fo botikaka kosalir batu eza bien te oyo eza koakize mutu aza mosala mabe ozo koakize mutu na émission ke ana misala mabe banzembo ne bande ti suka eza ta na nzambe ta oyembela satana yaya baparole oyebima na nzembo wana oyokaki yango te nzembo no o apartio ayemba jojo bato ebele baya bacontredire me bomona ke mutu oyembela Jehova akati Jehova ye amemi yango na rythme na ye alingi abenda yango jojo eza Jehova me bato baya na TikTok baloba bato baya balingaka baloba yaye okesiko na banzembo ne nyonso ata nzembo alobi na lingaka o musika no yesu libebi na libebi wana peka musika satana wana peka ayembeli satana nzembo o ayembe okoma témoignage nanga wana peka ayembeli satana bandeko nanga nani ana sima makambo yo muto ozaka na sima makambo yo muto otindaka bato baya ko destabiliser basali ya nzambe basakana na basali ya nzambe te yaya nayebisa bino toujours zala na problème na mundimi zala na problème na mundimi simple me kozala na problème na basali ya nzambe te kozala na problème na basali ya nzambe te oyebi relation na ye na nzambe te bozala na problème na basali ya nzambe te zala bien te lelo bamisie chrétien nyonso bakoma bongo soka bayembaki nzembo mwa abie fo mutu moko abimaka interprete na bandenge na ye abima loba to banda oyoka nzembo ya papa ayembaka mina sembola loboko nzembo na ye ezalaka na gaza danse nzembo wana ezalaka na impact makasi après barévélation na bino après quelque temps après bamipepa mabe oyo boyaka nango na internet nzembo bate kotaka mai tomonaka koma papa na banda ko évoluer na nzembo na ye tomonaka pa koma banda ko yemba nzembo wana koti na profondeur ya mabondeli ma sœur so eza révélation solo nzambe nda tinzi yo malamu mais soki eza révélation nzambe te yaya bato baotinda o bapesi na bango yo mbongo me nzambe akofrape yo bato baotinda na bango yo batindi yo bautilize yo bafuti yo mbongo me nzambe akofrape bango te nzambe akofrape nde yo nzambe akofrape mpona kobebisa réputation ya bana nzambe nzambe akofrape yo mpona kobebisa réputation ya bana nzambe na public boye oye na émission olobi po bomoni nzembo na ye etalema po bomoni nzembo na ye bato baoyembango po bomoni nzembo na ye bato baosala yango baentre na libala na mariage bato bazokota na nzembo oyo TikTok mobimba challenge eke ezongi personnellement nga na kotaka na salle de bain te sana yoka nzembo oyo nalamukaka na tongo te sana yoka nzembo oyo ifo na yoka nzembo ya témoignage na yoka nzembo ya témoignage 1000 fois na vie nanga na journée na yoka yango na kobandela yango même 50 fois lobi bana nga mama olinga nzembo pourquoi notabola mwa nzambe o nzamba salelanga uta na bota matina komi lelo vi nange ya témoignage nzembo mwa so e rappeler combien ba vi na biso ya témoignage combien ba vi na biso za témoignage mais boluki ka bo kita ye boluki ka bo déstabiliser ye succès na ye esali bino pasi succès na ye ebotisi etie bino bokoma bajaloux yaya ole na ombongo osali émission mais lobi na oyebi te olie mbongo osali émission motouche bana nzambe soki nzembo batebele baobongola mitema na kanala ya nzembo oyo yo lie no mbongo oyo osali émission pour ko déstabiliser ye
pour kolongola nzembo o bana nzambe ba ozwa ba délivrance o bana nzambe bazozwa ba délivrance a vie na bango. Ebi combien de personnes ba délivrer kana nzembo bide bokasa délivrance ezaka fukama bat basambe de ba parler ba shika baba délivrance ezala ka yango te. Banzemba muso okotaka ofongoli ndako ofongoli TV na yo tie nzembo muso zo bete koti oko ozwi délivrance. Boyebi nzembo combien des âmes ont été sauvées. Ba âme boni o baza sauvé na nzembo. Mais oye ko déstabiliser ye. Oye ko kitisa nzembo yo. Yaya nzamba opinir yo. Mai kalamba ya yemba o ayembela nzambe te. Moïse mbi ya yemba o ayembela nzambe te. Lor mbongwa yemba ayembela nzambe te. Batu nyo basandra mbuyi o bayembela nzambe te. Ba Debora Lukalu bayembela nzambe te. Ba Rosini Kayiba ba oyembela nzambe te. Siko nani oyembela nzambe? So binyo batu nyoso ba omona ba oyembela nzambe te. Siko ba nani ba oyembela nzambe? Oyo lo bana biso ka papa le moloto. Yende kande nzamba yebaye. Utika biloko yo. Utika biloko yo. Isa bien te. Ba offre msuba koyelo offre mobwe po boyango. Oboyango. En tout cas, nzambe nda yebie. Ba kosa abatu, me ba kosa motema te. O kosa abatu, me o kosa conscience na yo te. Moi moso ayebi mambo sala. Soka okosa biso, me conscience na ye a okosa ngote. Oui, a okosa biso poto abatu. Me conscience na ye a okosa te. Lelo a ye abeti lisolo a lobi. Abeti lisolo a lobi, a lobi ebele. A lobi ebele otoyoki. A lobi vraiment. Mais, conscience na ye moko. A kotika la okosa ngote. Bande konote la bientôt continuer. Alors, ce zambala nou ya liboso, au tomber na Irsil Boté la TV. En tout cas, au s'abonner, au commenter, au liker, au partager l'émission na biso et ça la malamu. Bande koto partager émission oyo pour na ko sauver vie ya bana nzambe. Ba blo monsieur za ba blo ko landate. To partager émission aussi s'il vous plaît la famille. Merci beaucoup na bande ko nyonso o bataka matoi na bango pour na koyoka Irsil Boté la TV. En tout cas, merci esika bozali nzamba lola apambola pe abati la bino. To landa ser o tina suka, to landa ye vraiment tina suka. Tobosa na ba j'aime te la famille. Tolanda. Baba nzemo misusu moye mbama ezate. Ndeti ya okotanga kombo. Tanga. Ndeti ya sœur na biso Eunice. Abineti banzembo ya sœur Eunice, eza banzembo mo eza dédié au diable. Eza vraiment ba chanson moko dédié au diable bon ko la non du début mais banzembo le banditi na suka. Nzemo eza non kabeye na diable. Parce que tant on biso tozo yemba ngo na kati na église. Croyant que tozo benga présence ensemble, on que tozo quoi adorer diable. Ah bon? C'est banzembo so yemba les chrétiens qui to diable. Donc banzembo oyo nzimama na lola, ezaka banzembo ya le moloto. Oya biso na Kongo a. Ezaka banzembo ya le moloto. Oyo nzimama, banzembo mususu au contraire ezolongola nzambe. Présence ensemble na etonga. Nde ya nzambe. Alobela kinga meno donc ndeti ya sœur na biso Eunice. Abineti banzembo ya sœur Eunice, eza banzembo mo eza dédié au diable. Eza vraiment ba chanson moko dédié au diable bon ko la non du début mais banzembo le banditi na suka. Nzembo eza non kabeye na diable. Parce que tant on biso tozo yemba ngo na kati na église. Croyant que tozo benga présence ensemble, on que tozo quoi adorer diable. Ah bon? C'est banzembo so yemba les chrétiens qui to diable. Donc banzembo oyo nzimama na lola, ezaka banzembo ya le moloto. Oya biso na Kongo a. Ezaka banzembo ya le moloto. Oyo nzimama, banzembo mususu au contraire ezolongola nzambe. Présence nzambe na etonga. Nde ya nzambe. Alobela kinga meno donc to konanga na site uti koyoka toyoki ba audio oyo bande za kutu video na teli bino po bomona po lo bateke yote yemo ka sali ba audio na teli bino pe na video po bomona to uti koyoka ser oyo
En tout cas, ezaka pasi la famille, eza pasi. Yo okoti, en tout cas, joie ta yako partager émission oyo. Nzamba lola akopambola yo. Merci mingi na batu nyonso oyo balandaka biso. Merci mingi na batu nyonso oyo balandi analyse na biso. Banda e bandeli kino na suka. En tout cas, nzamba lola kaka akota makambo oyo poto za sud na place to kimela te. Bobele ye mokonde ayebi vérité ya nyonso. Merci mingi na batu nyonso oyo bapesaka biso matoi. Alors bisous. Bye.